Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presse Kinkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presse Kinkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presse Kinkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presse Kinkamba officielle. Est-ce que musala pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango. Bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba. Meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani. Ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te. Oye lobi nkamba oye komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presse Kinkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango. Bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba. Meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani. Ya bino. Chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presse Kinkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presse Kinkamba officielle. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct. Vous pouvez les regarder derrière moi, c'est la grande chorale Yeluselemi qui anime devant la résidence officielle du numéro 1 de l'église, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. Mais à retenir, la parade de cette matinée a été dominée par le membre du mouvement social de la surveillance Kimbangi, c'est Madame Ichier Mbote partout au Bozali Kolandabiso en ce jour du 31 mars 2026. C'est le dernier jour du mois de mars et bandaki une ambiance particulière et aujourd'hui nous les bouclons aussi avec une ambiance particulière comme je l'ai évoqué tout au début derrière moi. Disons devant la résidence officielle du numéro 1 de l'église, c'est la grande chorale Yeluselemi. Bazali ko animer les bonsoirs résidence à Tata Mokonduaboule en attente alors de sa sortie pour venir présider le culte de ces jours. Nous disons mardi 31 mars 2026. Nous sommes là à la veille
Du 10 avril, là c'est jour J-1, donc disons que c'est le jeudi où nous allons alors accueillir les corps, la dépouille mortuaire de Papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbanguisme. Et après cela, nous allons enchaîner alors avec les festivités du 6 avril qui marquent alors le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Mais à ne pas oublier, malgré que tous allons s'est préparé pour la Miloulou, il y a le 10 avril ou le 6 avril. Aujourd'hui, les fauves congolais, ou disons les léopards, il y a République démocratique du Congo, Bakobeta, Bongo, na Jamaïque, Tolobi était bonne chance, na léopard, il y a RTC. Il y aura la rencontre de jeunes kimbanguistes, donc Toloba était malgré les festivités qui se profilent à l'horizon, mais la rencontre des jeunes est marqué forfaité et qu'on a toujours Liboso et Résidence et Atata Mokondi Ouaboulé. On se retrouve pour cette matinée, alors pour prendre part au culte matinal de ces jours, comme nous le savons, nous devons à tout moment confier la journée entre les mains de l'Éternel Dieu des armées. Pour cette matinée, l'équipe est au grand complet, l'équipe de la Presqu'île Kamba officielle pour faire cette retransmission en direct. Nous vous prions alors de rester scotchés, branchés sur les ondes de la Presqu'île Kamba officielle pour ne rien rater, surtout de ces événements majeurs qui se profilent alors pour accueillir ces grandes festivités qui vont commencer par le 10 avril pour chuter alors le 6 avril 2026. Encore une fois de plus, et mardi à toutes et à tous.
Maman, maman, excuse-moi.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ngonga na biso ekoki tolingi tobanda programme na biso nde na yango tokosenga nzembo ya bato baso epai ya tata to mama motei ya nzembo nde soki nzembo esili tokosenga na mama reverande akebwa mama oleka mpona kofungolela biso mabondeli. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame. Silwa nzambi 2, 3. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame. Tela mese salu kyangu nzambi. Ilwa nzambi ukantila muki mwana kiame. Tela mese salu kyangu nzambi. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Enza ya mvimba mbangi twavuluka. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Enza ya mvimba mbangi twavuluka. Isambila. Tede sebele ba biangete mulimu wa tosi. Papa kisolokele ba Kongo. Kole sumesia papa dianungana kiangani. Eba mulimu santo papa dianginda kuntima. Na bele uma wota papa simoki mbao kiangani. Mama mulu mariki awanga mamu bateli. Mamu lobeli mata haile. Nugiche nambame. Yeni tanana batela nude atana dologe bamu. Na gugonu goye lua te lua na ucheja numbia doke le 31 mars 2026. Adoka ngole mata heo ata mars. Wado na kembo tamo papa kisoloke le 17 mars pe 22 mars zulo kata papa fuma longe ba mulimu santo nugiche nambame. Ndenu kuole wahota heta avril. Wado te milulu ya jije venimata ba mulimu santo. Et banda le 2 avril, le 6 avril, le 12, le 27 avril, baba. Alors nous guetons me papa smoki mbao kiangani. Jenu ete gota nume cholu tolo tege mo. Bu saido le beata mo. Hailata mo kilime medo hota mo papa smoki mbao kiangani. Akanisa la koyo holupe milulo la busa la koyo goshi ete de Yerusalem. Yape me ole mata milulo la baba nuko akalame beata mo. Chenu ete gota te monde mo masunga nu baba. Ala nu ole le togata mwata bule. Te agelonga do kanu do nu jema te ase. Yo amado bo me batela nu do bam. Baba me pone le mata me honu. Bible do zahe jiji akuo teme movilo teme. Ya me honu nu jenu batela mate batela nu pe te bo moy mata nu. Haile nu na do kamba Nouvelle Jérusalem et les 3 Congo Afrique pe mokili me bam. Haile nuna na non kato pas moki mbao kiangani. Botalata obampanyo na haile. Te de sebele babi angete mulimu atosi. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulio mosantu. Tosimba mokanda ya tata nzambe. Tokotanga na bisika mibale. Tokobanda na Exode chapitre 20
verset 1 tokosuka na 17. Pe tokoleka na 12 préceptes de l'église to mibeko zomi na mibale ya lingomba. Nde tokokende kosukisa na Baloma chapitre 13 verset 8 kosuka na 10. Tolobi tokotanga na bisika mibale. Tokobanda na Exode chapitre 20 verset 1 tokosuka na 17. Pe tokoleka na 12 préceptes de l'église to mibeko zomi na mibale ya lingomba. Nde tokokende kosukisa na Baloma chapitre 13 verset 8 tokosuka na 10. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu, soki tomoni na Exode kotanga ezali boye. Mutu ya makomi eyebisi biso mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye: ngai nazali Yawe Nzambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekele pona kokumisa yango. Ezala ata elokolo awa na se to na mai oyo. Kokamela banzambe ya ndenge wana te, pe kokumisa yango te. Pamba te ngai Yawe Nzambe na yo, nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai, napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai, pe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te, po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo baye kovanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo napemaki mokolo ya sambo. Napemaki yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema, pe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini. Toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Tata Nzambe. Linga bato baso ata bayini na yo. Komela likaya to bangi te. Komela masanga ya molangwa te. Kobina te, kokende kotala mabina te. Kolula eloko ya moninga te. Kosala kisi te pe kokende pa ya nganga kisi te. Koswana te pe kobunda te.
futa pako ya leta kobombela moninga wayo kanda na motema te ndima mabe ayo liboso ya bato baso kolia ngulu te sombo te ngulu maza te nyoka makaku nyonso epekisami ya tata mwana pe tata molio mosantu toleki na Baloma chapitre 13 verset 8 bozala na nyongo ya moto moko te bobele nyongo moko kaka bosengeli kozala na yango bolingana moto oyo alingaka baninga azali kotosa penza mibeko pamba te ekomama na mibeko boye kosala ekobo te koboma moto te koyiba te kolula eloko ya moninga te ekoti bobele na mobeko moko linga moninga na yo ndenge yo moko omilingaka moto oyo alingaka moninga na ye akoki kosala ye mabe te yango wana oyo alingaka moninga azali kotosa penza mibeko na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu amen tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu merci nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani papa na bolingo pe ngolu na yo obateli biso kobanda bututi yokomisi biso na tango oyo papa tala na tongo ya lelo bandeke banzete bikelamu nyonso ezali koshanzola yo biso pe tomatina oyo esika mpona kokumisa lokumu papa tala ngai mwana na yo naponami mpona kolesa bapate kota pe na mitema na biso batu oyo tokoyoka tobomba tosalela pamba te mokolo ya suka tokoka kobikisama na kanda na yo na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu amen na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu batata pe bamama tosimbaki mokanda ya tata nzambe na tongo ya lelo totangaki na bisika mibale tobandaki na Exode chapitre 20 verset 1 tosukaki na 17 pe tolekaki na 12 préceptes de l'église nde tokendaki kosukisa na Baloma chapitre 13 verset 8 kosuka na 10 mokanda ya Exode elakisi kobima soki kobima ezalaka kokota nde ezalaka liboso tata nzambe alakaka na koko ya Abraham ete libota na ye ekokende bowumbu na mokili mosusu panda 4 ans tango elaka ekokaka bakotaka bowumbu na Egypte bakotaka 70 personnes bawumelaka kuna panda 430 ans kasi babimaka 600,000 personnes batangaka bamama pe bana te batangaka kaka mibali oyo bakokisaka 20 ans komata likolo baye bazalaka makasi pona kobunda etumba Moïse mutu abimisaki bana ya Israel na Egypte tango bakomaka na ngomba ya Sinai tata nzambe apesaka bango mibeko zomi batambola na yango pamba te tata nzambe azali bule esengeli bango pe bazala bule tango bakomaka penepene ya mokili ya elaka tata nzambe alobaka na Moïse ete apona banongi zomi na mibale bakende kotala mokili ya elaka bakendaka batali mokili kokende pe kozonga na bango basalaka 40 jours tango bazongaka kopesa sango na Moïse Aaron pe lingomba mobimba ete mokili touti ezali kitoko kasi ya pasi oyo biso tomoni kuna batu tokuti kuna bazali minene bambinga milai biso tozana makasi te pona kobunda na bango na miso na bango tokobima kaka lokola manyoyo ya pamba likambo wana ezongisaka kondima ya bana Israel esima pena yango epesaka tata nzambe kanda tata nzambe alobaka ete lokola bino bondimeli ngai te na maso oyo nasaleli bino moko te akokota na mokili ya elaka kaka Josue na Caleb nde bakokota na mokili ya elaka pamba te bango nde bandimeli ngai na bana na bino
kobanda na age oyo batangaka ya 20 ans komata likolo, bino nyonso banzoto na bino ekosila na esobe. Bana Israel babimaka 600,000 personnes. Mais na mokili ya elaka bakotaka kaka bato mibale na tina ya kozanga kondima. Lelo oyo makambo wana eza lisusu na bana Israel te, kasi ezanga ina yo tata kimbangiste mama kimbangiste. Pamba te papa Fumwalongo papa Diangenda alobaka ete kimbangiste tozali photocopie ya bana Israel, kasi tozala photocopie corrigée. Pamba te bana Israel bakoya kina tina ya kozanga kondima. Bongo ngai na yo tata kimbangiste mama kimbangiste tokokoya. Pamba te tolobaka ete mokati mbila oyo akoyi na tongo apesi maele na oyo akomata na pokwa. Bango bamataki na tongo bakoyaki bapesi biso siko mayele biso bakimbangiste tokomata na pokwa tozala mayele. Ndena mobeko nyonso totangi nyonso ezali mnene. Tokobeta sete na mobeko oyo 9e commandement oyo ezwami na 16e verset. Elobi ete koloba matato lia lokuta na tina ya mozalani na yo te. Exe ngai na yo toloba matato lia lokuta na tina mozalani na biso te. Nde na mobeko toleki tokei na 12 préceptes de l'église to mibeko zomi na mibale ya lingomba. Kuna tokobeta sete na 10e commandement oyo yebisi biso ete kobombela moninga na yo kanda na motema te. Batata pe ba mama mondimi akoki kolala te na kanda na motema. Mondimi akoki kosala 10 minutes te na kanda na motema. Toluka to bongisa tondimeli tata molimo mosantu esengeli tozala pe bule. Nde na mobeko zomi na mibale toleki tokei na mokanda oyo totangaki mpona kosukisa na baloma chapitre 13 verset 8 tosukaki na 10. Mokanda ya baloma polo moto akomaka yango, kasi lingomba ya baloma polo te moto atongaka yango. Bato batongaka lingomba ya baloma ezali bayuda na bapaya oyo bautaka na Loma bakendeke na Yerusalemi pona mululu ya Pasa pe Pentecote. Makambo oyo esalaka bayekoli na tina kolo Yesu. Nde na bozongi na bango na Yerusalemi na bozongi na bango na Loma batongaka lingomba. Tango Polo ayokaka ete na Loma mboka ya mokonzi monene Kaisala etongami lingomba ya kolo Yesu, Polo atondaka na esengo pe akomelaka bango mokanda. Tina oyo Polo akomela bango mokanda po ete akomaka yango na mboka ya Kolito na ndako ya Ngayo apesaka yango na mama Foibe, mama Selo Foibe. Abandaki kokende na Loma na mboka Kekelia. Tina oyo Polo apesaka bango mokanda akomelaka bango mokanda po ete mokolo akokende kuna bayamba ye malamu. Abo ya molimo mosantu bazala makasi na kondima lamu kati na bango. Nde batata pe ba mama esika oyo biso tota 13 verset 8 kosuka na 10 ezali kolakisa biso bolingo. Bolingo bana ya tata molimo mosantu tozala na bolingo nini na kati na biso. Pamba te toyoki basitele biso ba mibeko oyo ezalaka na 12 commandements batotangi yango pe awa. Kosale kobo te, koboma moto te, koloba matato lia lokutana mozalani na yo te. Mibeko wana nyonso bayebisi biso totala bonene ya makambo oyo bango wana ezosala ete totosa mibeko nyonso te. Pamba te munaka moninga jamais akoki koloba matato lia lokutana tina. Mutu oyo alingaka moninga akobombela ekanda na mutema. Mama bayebisi biso mibeko wana nyonso ekoti kaka na mobeko moko. Linga bato baso ndenge yo moko omilingaka. Batata pe ba mama totala nanu bolingo oyo tozalaka na yango na 1956. Tozwaka bosomi ya mokili, tozwaka bosomi ya lingomba na tina ya bolingo wana. Lelo oyo bolingo yango ekei wapi batata pe ba mama?
bolingo wana ekei wapi? Elaka oyo batata balakaka biso ezali tozali nanu na bolingo te. Soki bolingo evani na kati na biso, batata bakokokisela biso elaka na bango. Tozala ya kososola. Tozokende na mlulu munene ya le 2 avril le 3 pe le 6 avril batata pe ba mama. Tozwa exemple Kilongo bazali ko changer couleur bazotia couleur mosusu. Banzela na biso ezalaki bakuli baku bazali ko bongisa yango ekoma plan tososola. Wana bazali ko pesa biso nanu ndakisa oyo tokoki kozala nango na bonzoto. Kasi na mtema na yo exe to bongisi pona koyamba nzoto ya tata Molimo Mosantu Papa Simon Kimbangu. To bongisi ndenge nini na mitema na biso pona koyamba nzoto ya tata Molimo Mosantu. Pamba te tomoni tozali ko bongisa kamba ezala propre. Tata Molimo Mosantu aya kokuta mboka na ezala bule. Pamba te totala kanda ya tata Molimo Mosantu Papa Simon Kimbangu oyo ayaka nango le 3 avril 1960. Tango ayaka akuta mboka na ye kamba oyo atikaka yango ezali susu ndenge oyo atikela yango te. Serke eboyaka kokita. Kaka na mabondeli ya tata Fumwalongo Papa Diangenda ayaka abondeli yango esala ete serke ekita. Pamba te Nzambe asili kaka ayaka kokuta ndako na ye lupangu na ye mboka na ye ndenge oyo ye atikela yango te. Tozala ya kososola. Tokozwa référence moko na 1 Korinto chapitre 13 verset 13. Kuna eyebisi biso ete mutu ya mukanda ezoyebisa biso kaka bolingo. Kuna ezoyebisa biso makambo misatu oyo ezali awa na mokili. Oyo eleki oyo ezolakisa biso bolamu ya seko. Kondimela Nzambe kotia motema na ye. Pe kozala na bolingo. Batata pe ba mama pe ba ebisi biso ete na mibeko wana nyonso misatu ezali kaka na mobeko moko bolingo. Totala bonene ya bolingo batata pe ba mama. Nde mama na likambo tokokende na yango mukolo ya lelo tozala na bolingo. Topetola mitema na biso pamba te tozela boyambi ya tata Molimo Mosantu Papa Simon Kimbangu. Nde tosukisi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Totelema. Tusamba. Mukumbase ye mwana ye tata mwanda velela. Tate todie na mumazulu. Bika kumbwa kuyazi tuswa. Bika kifumu kya kukiza. Bika luzolo lwa kulwa vangama. Vatoto pe boso mumazulu. Diakweto kwa lumbu kalumbu utuvana elumbeki. Utuyambudila fuka zetu. Boso beto peto yambudidi batuvwidi fuka. Ututwalani mopokumunuko. Kanti ututanina mukwambi. Kadikiaku kifumu yengolo yekembo byavu yavu. Mukumbwase ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Tulombele kunga. Zola kukondolo akwei kutukidi mpamba nuzola ola kukondolo akwei kutukidi mpamba nuzola zola kukondolo otuzola na zola bankundi tusimbeno zola kufuke mbizazo zola bakundi tusimbeno fumu isuka dovele otuzola na zola bakundi tusimbeno zola kufuke mbizazo
zola bakundi tusimbe no mfumu isuka vovele. Munankumbwa se ye mwana imwanda velela unu kianzole mulumingu kia makumatatu ye mosi mungonda ya ntatu mumvu wa mafunda mole makumole ye sambano tulongolo malongi meto kwa papa Awango Mboto Aris, yani wena surveillant ya MSSK kuna paroisse ya Biela commune ya Kimbanseke ville de Kinshasa. Wena mpelongo ki ku 177e promotion ku école biblique kanda kakototangidi wanzole wa mose kapukia makumole nzela ya ntete na teye 10 ya nsambwadi nsiku 10 ya myole myadi bundu pe malongi meto tubakedi mo munkanda wa baloma kapukia 13 nzela ya 8 na tenzela ya 10 pe reference ina ya ntuka katuveni munkanda wa ntete wa Paulo kwa Bisikolinto kapukia 13 nzela mpe ya 13 nanga tulendi malongi meto totambo dimo to simba kakaisa de la mon parce que tabaka mpuluzu ye moyo wanvu yanvu tolobi lelo ezali mokolo ya mibale na poso tosukisi sanza na mikolo ya tukumisatu na moko na sanza oya misatu mobumu ankoto mibale tukumibale na motoba moto autiko te ya biso ezali papa Awango Mboto Aris ye azali membre ya MSSK na paroisse ya Biela kuna na commune ya Kimbanseke na ville province de Kinshasa. Pe azali moyekoli ya 177e promotion d'école biblique. Atangele biso mikanda mi Exode 21 à 17 12 préceptes pe matin na izaki na mukanda ya baloma mokapo ya zomi na misatu nzela ya mwambe kino nzela ya zomi pe référence na ye na mukanda ya liboso ya bakolinto mokapo ya zomi na misatu nzela pe ya zomi na misatu tolandi ndimola ya matin na biso kitoko to bomba to sale la poete mokolo wana to bikisama to leki pona ba communiquer luza isu kwa bisiki nzungilila kia Yerusalemi diampa marata 18 village landila bisalu bya ntungulu a Yerusalemi biena yeto biobio to avewa kwa nzambi eto bya ntungulu abisinsu site historique sedeto ya ndongo tata mfumu ndongo papa Simo Kimbarunkangani mwanda vele la ntinu wa mintinu bokele kangwa onsono wakinzungilila mukuiza kunsinsani ya ngolo ikala yeto molumbu kaka tatu mercredi le 22 avril 2026 muola ya 14h vantarisi ayani mosi nzambieto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya nivo voka tutungiri Yerusalemiko mpasi zetu kwa zileni manako nkulu undia fuafa kansika diambudaniko beto bisiki nzungidila mboti tuwa diantimi ya ndudi mpasi tuwa yangidika ntinueto nsilulu zandi za luungana ngeye kwa sina diambu tuku zayavo kukosi mputa yana yaku ngizulu ambote rendez-vous le 22 avril 2026 le président général révérend Mayamona Ndofunsu pasteur na kombo ya tata mwana pe tata molimo monsantu esenga mina bana kelasi banso oyo bazali en charge ya papa mfumambanda papa mbeza kangani André ete
lokola bozali na congé mwana nyonso amonanaka na mosala. Notez bien mwana oyo akomonana na mosala te makambo etali paiement ya Minerval ekotala se ye moko. Merci papa Maswangi Mambo Alphonse, responsable des enfants en charge. Na kombo ya tata mwana petita molimo monsantu na ntina ya kobongisa molulu mwa biso mwa le 6 avril 2026 tokozala na recyclage des renforcements des capacités pour na ba cérémonie oyo ekozala le 7 le 8 avril esengeli biso banso tomonana na recyclage ena pona ko améliorer mosala na biso ya bonganga nzambe kolanda kobanda balongi baselo bapaster. Notez bien ngonga yangoyo pona kobongisa bateni na biso ndenge toyebeli yango na tombeli bino boye malamu. Ebandaki lobi ekosuka lobi mercredi. Na kombo ya tata mwana petita molimo monsantu, direction nationale ya personnes vivantes avec handicap, en sigle Achakin Kamba, et bengisi ba handicapé nyonso ya 4 camps, ba pèlerin, na baye bazingi Yerusalemi, ba kolo ya 3e âge, ba sechaki, ba aide, na baya na réunion ekosangisa biso mardi, donc lelo mardi le 31 mars 2026. Notez bien, mon loulou na biso ya le 10 mai ekomi pene, to la muka na pongi, to milengele na bekate linyonso. To tombe libino, boye malamu papa, Alberto Alvaro, mto asinyaki yango. Na koma eteta mwana peta molimo monsantu, esengami na batata ba mama pe ba jeune na lingomba na ya comité mixte Angola ba fleuve. Na kokenda na chantier tadi oyo ya mama mwilu na misala ezali kuna mikolo nyonso eponi mutu te mutu nyonso alingi kokende nzela ezali ya kofungwama boye imalamu. Président Mtoto Louise Mabele muna nkumbwa se mwana tata mwana velela direction ya ville sainte yeti zaisa kwa ba pasteur ba bizunga bia Yerusalemi vo ntombokolo ya basentelama basekuki iye balandi yena modate ya le 30 mars 2026 kukunkamba. Donc lobi ndi tobandaki déjà programme iza kokoba muna nkumbwa se mwana itata mwana velela mulutu mulu tata conseiller direct tata mfuma mbanza songia nzila ye tata mfuma nlongo papa chef spirituel représentant légal ya dibundu deto tata Simon Kimbangu Kangani Luzaisu kwa batata ba mama ba jeune ba 3 secteurs bilumbu bieto bimanisi le 25 mai 2026 finamene tokala ba kubama munki nzeto le 31 mars 2026 kazole tonaye réunion après sinsani ya mazuti katuzingila ko mambo tukanga ma 3 secteurs tusikama mu yangidika nzambieto batata ye ba mama basalanga recouvrement tufotikala ku réunion papa Malundama Misiple premier vice-président général 3 secteurs mtacha kiloboko liyebisi na bana ya Sankuru toyeba malamu banso ete tokolambaka do lelo mardi le 31 mars 2026 na yango tosengi na moto nyonso apesa bekateli ya 6000 francs de kopo ya loso motu oyo ayoki mbela wana yebisa mpe moninga mama présidente Dango Aindo mtachaki loboko pona Ijiki na tina ya ekateli oyo direction générale ya Ijiki epesi pona sima oyo toko tongela ndako na biso Ijiki na Nzanzalonga biso nkamba bakatelaki biso 50 sacs pona yango présidence ya Ijiki nkamba azali kosenga na mondimi moko saki ya sima moko biso baye tozwami na bakan toluka bakonzi ya Ijiki ya bakan na biso topesa ba contribution na biso epai na bango pona ba pèlerin tokoma na ville sainte tokomisa contribution na biso epai ya papa diacre Mathieu Dolo etiami loboko na papa Léon Kisilumeso mukumaka ba mama mafola
ba mama mafola ba mama veve okombo tata mwana pe tata molimo mosantu ba mama mafola mokolo ya défilé ya kwanga na pondu ekozala mokolo ya yenga dimanche le 5 avril 2026 ndenge bosalela katango nyonso ndenge wana kaka na mokolo yango na tongo bokende kotika koni na kotoka mai pona kolambela bokende kotika yango na ndako ya mama pasteur Walungisa Fatuma na Kanfuma mama moko amema bakwanga mibale ba mama ya ba mboka bozanga te sika toleki pona ba communiqué nécrologique na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu lisanga ya ba volontaire ya groupe MKB bazali na mawa ya koyebisa bandeko bayebani pe lingomba mobimba ete tosili kobungisa moko kati na biso na kombo ya papa révérend pasteur Kawantua Diko Gabriel uta o mokolo mwa le 17 mars 2026 ye azalaki moko ya batambusi ya misala na chantier Ndimbankenge Nsala nzoto ya mowe ezali na ndako ya malili na ngungombe matati bobimisi ya nzoto ekozala mokolo mwa mercredi 8 avril 2026 pe eko ya kolala na mboka Lukengo jeudi le 9 avril 2026 bokundi o malita mangombe kinsuka famille mikomongo na kombo tata mwana pe molimo mosantu topesi programme ya bobimisi nzoto na ndeko na biso papa Augustin Bafulinsoni mikomongo na morgue ya Gombe Matadi na mokolo ya mardi lelo donc mardi le 31 mars 2026 undami nzoto eko salema na cimetière ya Gombe Kinsuka na matanga eko salema le 30 mars 2026 donc lobi na Kanfuma epai ya mama Selipa lobi na mokolo ya tata na koma tata mwana pe tata molimo mosantu epai ngai ya protocole kimbangiste na Luanda Angola nazali na sango ya koyebisa na lingomba pe bayebani na ngai liwa ya mwasi na ngai na kombo ya mama Makondele Paulina Malela moyembi na Jeteki Mabor conseillère municipale di Jeteki Mabor présidente ya bana Nkole na Mabor pe membre Afriki Mabor akufaki mokolo ma samedi le 14 mars 2026 na clinique universitaire ya Kinshasa nzoto ezali na ndako ya malili na hôpital ya Kimbanseke programme ya bokundi ezali boye lundi le 30 mars 2026 bobimisi nzoto na ndako ya malili pe komema yango na paroisse ya Njili pona recueillement sima ya recueillement nde ekoya kolala na Lukengo mokolo ma mardi 31 mars 2026 bokundi na cimetière ya Ngombe Kinsuka tosengi lisungi ya mabondeli na komite tata mwana pe tata molimo mosantu na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu direction nationale ya service à protocole ya ville sainte ezali na mawa ya koyebisa lingomba na ba protocole nyonso ete tokufeli mama protocole Lukombo das na Kankipaku ebembe kolala na Kimiala ebembe eko tokolala na Kimiala le 30 mars 2026 et puis le 31 mars 2026 eko bima na hôpital ya Ngombe Matadi eko kundama na cimetière ya Ngombe Kinsuka tosengi lisungi ya mabondeli pona kosukisa munkumba se mwana tata mwana velela famille Nsuka Leonard tata wa Villa Sita Pierre Kwansambu Bimpongo tulundana Maungu Felix tous Flitis Kimbangiste Bena Yensangu Zalofalwa Ngudiau mama Lukombo Dasi Marie José mama Veve ye mosi mo service à protocole yandi wa fuidi kina kia kala kia tano vendredi le 20 mars 2026 kukunkamba muola ya 11h juste programme ya luziku yana bonso ebu paikulu ya mafuasi ya kala kia nzole mardi le 31 yesimaziama mona lumu kikyo kaka kuzami kia Ngombe Kinsuka toleki pona kopesa na mbote faki to mibongisa tozali na kimbangi ya papa Emana Masengoi azali Molandi auti na Kinshasa na Monga Fula ayepo na pelerinage kimbangi ya mama Lukeba
Némi azali mondimi membre ya MSSK auti na inkisi azali elongo na mama Nkolo Mambundu et mama Nzuzi Kimwamu baye pèlerinage tozali pe na kimbangi ya papa Bagogadio Bakonda auti na Kimvula azali mondimi membre ya président ya MSSK territoire azali elongo na papa Muntu Lusunzi baye pour la festivité le 2 le 3 avril tozali pe na kimbangi ya papa Luvumbu Dominique azali mondimi président de développement auti na Kunda Masango azali yemoko ayepe pour na pèlerinage tozali pe na kimbangi ya papa Matondo Zola Chaber azali mondimi président territoire Friki Popo Kabaka azali pe na délégation ya Friki ayepo na festivité le 17 mars tozali pe na kimbangi ya papa Bandukisi Lutondo azali mondimi flûtiste azali elongo na papa Matondo Makosi yepa azali flûtiste ba yepa na festivité le 17 mars ba utaki na Kasongo Lunda tozali pe na kimbangi ya papa Ngemi Sadila Ngei Sadila azali mondimi musicien ya Faki auti na Kinshasa kuna na commune ya Njili azali elongo na mama Matondo Bayezi na mama Matondo Nkembo baye pèlerinage tozali pe na kimbangi ya papa Mansambu Lukombo Erich azali mondimi musicien ya Faki auti na Mbanza Ngungu azali elongo na papa Nzanzu Aundu Shagi baye pona tour ya misala bauti kuna na Mbanza Ngungu tozali pe na kimbangi ya papa Tadio Biboko Pierre azali concierge dirigeant azauti na inkisi azali elongo na mama Lotona Dio Mansanga Marie pe mama Nzumba Tadio na papa Nzuzi Tadio baye pona malade auti na inkisi tozali pe na kimbangi ya papa ya mama Kinkolo Kuluka Olga azali concierge azali pe flûtiste auti na Kinshasa Monga Fula azali elongo na 5 personnes baye pona pèlerinage kimbangi ya papa Botuli Nongo azali catéchiste musicien ya dirigeant ya Yeluselemi auti na Kinshasa kuna na Kimbanseke aye na délégation ya munene baye pona festivité ya 2 avril pe 3 avril pe kimbangi ya suka ya mama Nsimba Ntuntu azali catéchiste président communal ya Chorale ya Yeluselemi kuna na commune ya Njili aye na délégation ya munene baye pona festivité ya le 2 le 3 avril to sengi na bandeko banso botelema pote lingomba epesa bino mbote Faki sepelisa bango mbote na komisa tu ya bure na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu tozali na telefone balokutaki kuna na ndako ya ECK oyo abosanaki yango akoleka na ville sainte apesa couleur pe marque ya telefone na ye bongo retire yango tosukisi wana tolombeli ko pasteur papa de la ville papa Luta Kuntwala ya ville sainte Pasovo la ndaka na mana masidi merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo mardi 31 mars 2026 mayetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Lelo ezali mardi, oyo pokwa nyonso, tuyaka koyekola, mabombami epai ya Tata Molimo Santo. Biso ba jeune, tomata mingi pe tobosana te ba programme tozali na yango. Ezala pona Sanza Bisadi, Sanza Longa, pe le 16 août. Kaka mokolo moko oyo, yango nde to profita kakosala nyonso, po ete échec emonana te. Donc ba jeune, na pokwa tomonana mingi. Misala kati na Yelusalemi, otongi nkamba pe tolo na tobokola. Banza biso nyonso tozoko yeba ete tosi tokoti deja na programme ba milulu. Félicitations na ba oyo tozali kotosa. Biso batu tozali kotosa te yeba tina nini ovandeli na Yerusalemi. Nena tina wana Tata Mokonzi Bule na nzela ya Papa Mfumu Mbanza asengi na biso tozala makasi na misala. Donc esengeli mboka engenga tina wana lelo lisusu lokola ndenge tosala kilobi les 4 camps yankamba tozali kozonga na nkendolo. Chef de camp liboso, chef de quartier balandi na nkangu. Alors Kamason pe village Ngombe Kintsuka esika tokosalela kuna na nkendolo topetola esika bakunda Kokotuba na cimetière wana ya Kokotuba biso Kamason pe mboka ya Ngombe Kintsuka kolongola matiti kokombola directement na banza tolala kina programme wana la mobiso nyonso tomekola bakamo susu etikali biso nyonso tokokota na kati ya site ya nkendolo po ete kuna peto bongisa banza ba chef de camp, ba chef de quartier, biso nyonso programme elala kina biso. Oya kotosa na yete kolukate na komi boye pona nini tango yangoyo. Lobi pe misala eko continue. Ndenge to lobela kiango. Lobi toko petolande ba malita, ba cimetière, ba surveillant nyonso lobi toko sala na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Ba mofuma mosusu toko zala na cimetière Mama Mwilu. Batu na batu toyebi bisika
oyo ba plasaki biso ya solo toyebi yango kelelo tozali bloqué na babibembe ndenge awuti kaka na ndako Nzambe asalisi nsinzani abanda pe réception directement kasi biso moko bato tolobaka yango ya solo toyebi ke bapapa baza banzambe kasi balati nzoto soki biso tozoko souffrir elingi koloba ke na kibo moto oyo biso tozali komona bango pe bamonaka yango tina wana instruction epesameli boye na tongo soki tosilisi nsinzani ya mazout papa akoti ezali na tina te okende kotia embouteillage na porte to respecter bangonga oyo bapesa biso les après-midi na banza bapapa bayambaka biso pe ezala te problème oyo opozaki la semaine passée yango kaka lisusu problème okokende kopose semaine prochaine eza bongo te malamu biso moko tobatela banzambe na biso ezali ndenge moko na biso bambuta kokota epai ya papa na tongo lokola boye bambuta oyo tokendaka kozwa programme ya misala soko omoni na porte bakangeli yo porte kozwa basurveillant problème te kozwa baprotocole problème te oza na likambo mosusu olingi koya kosolola na papa zonga les après-midi me na tongo boye embouteillage ezala lisusu te na banza biso bambuta biso nde tozali miroir biso nde tozali référence soki biso totosi elike ezali ke na ba oyo tozali kotambusa bakotosa me soki ebandeli epai na biso devinons la suite na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso tozali na communiqué ya bandeko na biso groupe Fliki direction nationale ya Fliki Nkamba ezali koyebisa na ba président sectionnaire na ba président ya ba groupe Fliki nyonso ya juridiction ya Nkamba ete tokozala na assemblée nationale oyo ekosangisa biso banso awa na Nkamba mokolo ya samedi le 4 avril 2026 na ngonga ya 10h. Délégation ezala ya 3 personnes par groupe, c'est-à-dire président ya groupe, secrétaire ya groupe, et dirigeant technique ya groupe. Notez bien, présence ya responsable moko ezali obligatoire. Yaka omiyoke la programme oyo direction nationale ebongisi pona bonne marche ya mosala na biso koya pe maboko pamba te pona orgamat groupe moko mema 15 000 francs boye malam le président national papa Makola Dikizeiko Emmanuel catéchiste ndenge touti kolobela yango kuna na lukengo tozali na bibembe misatu ekomi na 3h du matin mibale bazokende kobimisa
bango nyonso rekeima ekozala mbala moko kuna na Lukengo pe bake kokundama na Ngombe Kintsuka. Faki programme epesameli bino pona kosilisa bana pelibota ya papa révérend Kawantwadi ko Gabriel basali kopesa programme ya bobimisi nzoto ya tata na bango na morgue ya Gombe Matadi. Papa Gabriel akufaki le 17 mars 2026 pe nzoto ekobima mercredi le 8 avril ekolalela na Lukengo. Bokundami ekosalema jeudi le 9 avril na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Toyeba ete papa révérend Kawandwadi ko Gabriel azalaki président général honoraire ya chorale ya Yeluselemi pe responsable ya chantier Ndimbankenge pe conseiller na lisanga ya bandeko na biso bandibu na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pona maye o tobongisaki lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote. Faki tomilengele. Ozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena Kintwadi ye sedieto tata mfumu mbanza tata Nluengisi tata Nsongia Nzila sinzili ditwa sisula mu Yeluselemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumu mbanza vwendi yetu mukati kwa Yeluselemi yesimbili salukiani na kekete bontubuka sisula kyo yandi inkengili a Yeluselemi tungisi yenviengisi a Yeluselemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazisikia tata mfumu longo mfumu dibundu tangu za zobuke na wabinda mamukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana pitobana tukuvala kiambo watufaki. Bika tokubike no moko tovana sedieto kiambote munkumba seye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele utovwana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedieto sikatufoku de la samu. Uzambi tumbaga Ezambiame Umpuluza Numpela passe Zito zongi didi E avovamena Muzingo kiame Zilange Uzambi tumbaga Me Simfuka mene Izelizo Undoloke Mumambi mamo Yefumu Zwako ya vilila Mamo Yefumu ya sikila Munzwako ya vilila Nzambia me Simfuka mene Pasizamende Yezegezo Undoloke Mumambi mamo Yefumu ya sikila Munzwako ya vilila Undoloke Mumambi mamo Yefumu ya vilila Mukumbwase ye mwana ye tata mwanda vilila. Lumbu kia kiki ansambanu mungonda ya boso widi mketwe dilu mukunga. Tata nzambi mutomisa beto bantu. Nsatu zaku mufila kutwena. Mwana ku Yesu Kristo pasipo mwala wa wana minda betila. Fumote Yesu Kristo ngiyebu azola vulu za muntu watambu dila lufolo antoni yewa kuma vananti kumosi emivi. Ndumo somba toma kusevila. Kansinge oka vutula limosiko kadi wazola vanga kakamala uzane esedi yaku. Kadi muntu kafeti vutu kakaladia kamona ntimeno. Momo mao makebeto bambi. Tutu meni di yavo ngizuli li vutula beto bantu. Tuakala kumosi ebanlongo. Muzulu wasunga makala ya kabalongo kibaku. Yoba fila benda munza ya mvimba anu semi nkwikizi. Mwanda videla sika kulumuka yesika kala yenu. Kulumbu kia nsamba nu mungonda ya tata nzambi. Fumote Yesu Kristo yenge tata mwanda videla. Tuzidi voto na ba vila vana mesomeno. Kari tuvanga manembolo zolanga. Kari tuvuizanga malakanikina. Tufuka meneva na malumino pasbota monande mvenu. Kadi nzamvimba niku pasbota tezazaya nkaka mukuma kembi zetu bivuku bitusakidi. Lufwa, bimbevo, zimvita, ntsatu, yema mpila mpila diaka. Beto katone itinunu kankakako, nge kaka isua munuketo. Lututani na kadi tu kondolo wankakalenda kala kimpovila kitu valuena. Lutu sundisa mvita zana yetu vanza. Sima di luketu enfumu. Kutadi di masume toko. Kadi tu zidi ovonge Fumote Yesu Kristo diwa fila vananti. Pasivo beto tobi bana banzambi. Tulombe luva munza ya mvimba. Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania. Ngibu avova, kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kodi alembwa kunkulwa. Tumwini vondambu zankaka munza, za kinu kaka muna wisa kia batu bankaka. Muna luvuvamu, yambula wabasudila kimpovila pasio mukubadi atisa. Kadi bubu tumwini vo, menga mabantu, maidi kidikala zinga vana mesomaku,
mukuma ke kisolanto adisi. Idio de rien ampasi beni dia kiadi mpe. Kadi, bubu ba fetu kutunwanisa, beto e beto tona vonda sana. Tulu lombele, luato katu dila moma onsono, paslo luvuva muluza muza ya mvimba, paslo makanda ezindinga mawizana. Imo motizi yekula kwa bene banlongo, mukumbwa se, ye mwana, ye tata mwanda vile. Zengyankano na wantu wansiona ilangaike konka kwiza ke kwiza uvanza yona wena yompasi adidila okuyana langa api onzambi zodia tiona oyanda langa mosivana beno omvala Yesu ya toro wa kansi wa vumbula kayo Anavo anto vikangwa Katsinza mike kangwa ko Kadinza biwasiroka Kwaye doantoa Abi Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuka waya kwa yelemvu se mwani tata mwanda wavelela. Amen.
tozali kobongama elonga ya papa Simon Kimbangu so tokowuta bongo na Lubumbashi kokitala matati na yo Prince Afrique ekobelaki biso awa na Yelusele. Voilà, yango tomoni bandeko bakoti ndebo MSSK mpona kolengela molulu wala tata mokonzi ya bule ya sileki kokabula bato na date na damo tola na lando honneur ya papa Songe Nsila. Viva Balafulu, tono kwa nikuka. Mpendi, kumamani. Lu, sutumuka. Kindu, kandama, jiri. Mukunda tinu. Mpindi anjitu chupatata vlogisi. Lukula moko. Ba tata iba mama kiamboto ketu awe tukolele beto mpeto letezi on kombe ya tata ya mwana pe tata Molumo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako Nzambe ndenge baoti kote ya biso wana nde bile ya bomo bapesi biso nti obatela biso moi mobimba pe ba programme nyonso lingomba abomisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela oyo tobengami bandimi to bakroya ya tata Molumo Santu toyebaka yango ete mokili mobimba bazali nde kolanda biso na ntina mosusu te na bilaka oyo tata Simon Kimbangu apesaka yango toza komona ete yango ezokokende na kokana na ndenge nini eke papa Molumo Santu papa Simon Kimbangu Kyangani mokolo na yenga ateyaki biso litei makasi ya koloba ete Nzambe soki alaki kino ekosalama ndenge alaki yango ye aza lokola biso bato teke olaki na mutu pe osaleli yango te Nzambe aza ndenge wana yango tozala bana botosi biso moko oyo tobengami bakimbangiste na oyo kutu bazali ke bapakano bayebi histoire ya tata Simon Kimbangu bazali komona likambo ndenge nini ezali kokendele yango baza kosenga biso kaka ete tozala
bana botosi koloba ete lelo toza na date ya le 31 mars l'an 2026 lobi ezali le 1er avril oyo tozali kokota na milulu makasi ya kokanisa maye maleka na 1960 pe na le 27 avril maye maleka na 1959 yango tozala bana botosi tozwaki litei ya papa Kisolokele na milulu na ye ya le 17 mars ete toyeba komikitisa epai ya tata Nzambe soki oza na posa eloko epai na ye omikitisa oyeba komikitisa yango batangeli biso na kati na ndako ya Nzambe litei eke bolingo manso kosala lekisa na bolingo na liboso na ntango wana koyeba kosala mabe na moninga te nyonso wana yango toyeba komikitisa yango papa Kisolokele alobaki ete totika lolendo oyo ezangisaki Lucifer eke tata Nzambe abenganaka ye nini lolendo. Donc totika lolendo efutaka te toyeba komikitisa koloba ete toza kokota na milulu ya le 1er avril le 6 avril toyebi ete elaka monene ezali na tata Molulu Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani eke tozali koyamba bapaya ebele esengeli tozala bana botosi toyeba komikitisa bapaya wana tokolalisa bango tokolesa bango et surtout toza koinsiste na likambo ya komikitisa na bisika ya kolalisa bapaya bandako oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kotongisa mpona koyamba banani bapaya kasi toza kokota mingi na difficulté ntango nyonso kolalisa bapaya badifficulté mpona nini tokangi bisika kasi baza kosenga biso kaka mpona peut-être 2 jours 3 jours bapaya tobimisi totiki bachambre mpona bapaya so bapaya bake na bango biso tozongi na bisika na biso peut-être oyo bapesi biso ya kofanda quelque temps na 1981 na le 6 avril baplace ya kolala ezalaki pasi ti papa Mfuma Mbanza na ndako ya moke oyo mopaya moko ya monene ayaki na retard papa Mfuma Mbanza alongwe na chambre na atikili ye ndako na ye na chambre na ye na bainstallation nyonso atikeli ye aye kolala ne na salon wana kumikitisa te atiki na bainstallation nyonso ya kotakisi kuna te paya wana abimaki bongo nde azongelaki chambre na ye na bainstallation nyonso komikitisa marke wana peut-être lelo papa etokoka muda kokoka kibangismo toza kopesa na kaka matei na esika wana eloko kolia biso bato tomesani na biso na bapondu awa na kati na nkamba toyebi na biso ndenge tokolelaka topesi nano priorité na bapaya eza boye te soki mikolo mibale kaka misato bango bakei na bango na esengo donc tomikitisa totika koyima ya bana ya Israeli ezalaki eke na ntango wana ete bakende kotala mboka wana ya elaka bakutaki bambinga eske ekozongela na méthode wana na méthode wana te toyebisi ekozongisa ete ta molimo sapesa kozongisa yango na méthode nini wana esika wana tozala mayele mboka ezala propre
nyonso bisika nyonso kokombola malamu na babalabala ezala propre, bandako na biso ezala propre, bandako basima ndako ndenge tolandaka message papa Ngenda, basima ndako ezala propre, kokangela moninga nzela te ya sima ndako. Donc tozala ke tolakisa ke toza bandimi, toza bana ya koyamba na makelele te na kuswana te tangu toyambaka bapaya mususu ayebi te. Soko mwani mutu papa Ngenda azwaka exemple, mupaya okomona eke akiti na sapato na kati ya nkamba po azali mupaya, mais soki na malembe nyonso eti papa awa balataka sapato te, mususu akokomprendre te ba mususu muna nga nalongolaka sapato te, na malembe na brutalité te, donc na malembe. Donc tozala penza batei makasi ndenge toza koyamba bapaya na biso, kolalisa bango esika ya kolia, komela mai, tozala penza modèle. Sikoyo toza kopanzana na misala bapesi biso ya bopetwi, kosokola temple, groupe na groupe, tozala tranquille te, pe tokata bamatiti esika o matiti ezali. Takisa lobi ndenge totambolaki tomonaki matiti mingi kuna na Belgique, kuna nde totindaki groupe nyonso ya bandibu oyo toye na tour, tokota na esika wana Belgique banda na ndako ya afki ti na se kuna kote jetiki eza kosala ndako ti komata kote ya Kabinsala, kuna nyonso matiti wana elongwa, kuna na nkendo lopeto longola matiti na kanki pako o traverse pont kote ya ndako papa Lush, matiti wana na se na bandako oyo kanki pako kutokutongaka ndako wana tulibiangu malamu, kuna nyonso na se matiti ezala te, ezala polele. Peto pesaki ordre awa ba technicien na biso na ndako oyo ya Kinshasa, oyo ndako na biso esali ndako ya liboso oyo etongamaki mpona koyamba bapaya, mais ezokosala on dirait que ezokende kokweya. Yango tosengi batechnicien nyonso bamason bacharpentier lelo tozala wana ndako wana ekweya te. Mabeto malamu po ndako ya liboso etongamaka mpona koyamba bapaya oyo tolobaka ndako ya Kinshasa. Ndako ya Kinshasa yango wana na 1960 wana ndako wana etongamaka oyo kuta ya Congo Central bien après echantier bandako koyamba bapaya. Alors bandako wana etikala lokola ba archive tokoki ko néglige yango te. Misala nyonso watu mipesa na misala po ete le 6 avril mboka ezala propre. Banda lelo lobi pour le 2 avril na ba fête na biso na bopeto ya Yerusalem. Na banza soki salami ndengwana soki tomikitisi ndengwana ekozala mingi malamu. Biso pe bana ba papa awa na nkamba tomikitisaka na tango na 1960 bakangami ba mama Mekala batata Ngunza tango bayaka bakomelaka na ndako ya muke na papa Mfuma Mbanza kuna bango nyonso totikilaka bango bashamba. Biso na moyi tokoti na misala na butu kolala ndako ba pige ezalaki wana ndenge papa Mfuma Mbanza atongelaka yango na likolo dal na se mwa espace ezalaki kuna na butu toke kolala na biso kuna tongo pele tozwi bakombo na biso tobani kokombo latini nyonso wana sikoyo tokokoka te tokomana bapeyi wana eske eza pasi te omikitisa yango tolakisa mpenza bana botosi tozali bana botosi soki totosi tokomi bana botosi tata nzambe akobongisela biso sikoyo tokokota na ntinisani ya batata na bamama. Bamama oye toza ebele
kasi natinsani batata soki eloko nini bale oyo eza kosala eke baza kodondo wana bamama atata oye mazuti ekosomba moto ekosombama te na misala mpe ndenge eza kotoka boye sukali toza nango posa ya kosomba mwa Thomson mpe tata wonda aliaka mingi loso te kaka ye kaka kuanga na ofufu wana tusilisi bona tonga lelo kombo tata mwa mpe tata Molimo Santo. Amen. Mukunda tinu. Lukunda moko. Lubaliko kulubakala ndolo. Voilà, matodi mingi na papa Songersina na message kitoko oyo apesi biso na tongo ya lelo. Tomi kitisa. Pamba te tozali na 105 ya molulu na biso tokoyamba bapa ya ndenge na ndenge. Papa Makio Omi kitisa eleki nyonso. Pe ensuite kolibere nsima ndako kotiaka dena te komeka kotiaka dena te aza na ye mopa biso na kafuma nde omonaka wana soki otyembe omekika kotiaka dena na nsima ndako oza na probleme na lingomba ya kafuma botosi komikitisa komikitisa eleki nyonso po nzambe atombola tokoti bongo na misala. Bamama, présence, bamama. Présence, bamama. Bamama, présence, bamama. Ongana nekoki te po ete tokende. Tozali na mosala. Bamama. Présence, bamama. Présence. Bamama. Présence. Bamama. Batata
Merci Faki, merci. Noko Tikali. Merci Faki. Merci Faki. Yerusalem diapa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata manda velela bena yeto papa na tulendisa yo yako kukutwena na kekete na keke ba mama oye tozali oseye kaukakate kama nazobimana moni bamama ebele basioti batata oye tozali papa mibimba lelo mokolo nini lelo mokolo ya mardi ya banani ya batata ya moto te yara lambi na nga ndenge tata saisa robi ya moto te makasi bon papa de la ville 15 minutes pour kotokota msala yo moko na misu ke msala ko mi baka 15 minutes topeshe njala tofia okedi baba abia moto todo na simate moye bande francs, 50 000 francs, 50 $. Nani bakufunga njela? Fumo auti koloro komisa. Mama de babiki. Apesa mama babiki. Comme que ça. Mama awa bazalaki na sokoto ezali Mexico ondele milinga papa mama ata moko basutu mama ya mokili mobimba nani lisusu kotelema awa na kamba 5 francs la tongo ya lelo mama ata moko 5 francs asundi ba mama ya mokili mobimba $50 $100 $50 $100 tala mwana kazini yo nani betele maboko mwana kazini jamais kolanda wana te mama kolanda wana te mama bakotela kana hapana négociation pardon hapana bameme $20 intimidation biso batata lokola tozalaka manieto intimidation wana bameme oyebaka teke bamapinga basi baeloko ya pasi
Simani eto. Faut le baga bien. Batata 10 000 francs. Ouais, tu l'as nous 10 000 maman. Tu es 20 $. Yamba tata, tu l'as maman. Azali le ce soir. Oui, personne qui a tata moissé. Tata moissé. Yamba tata moissé. Tata moissé. À gauche, tata moissé. Jamais. Yé mon comme maman. Moi na Kenya. Moi na $10. Ouais. 5 000 francs. On te dit 5 000 francs. Maman, pesi Kenya bazotalango. Maman, $10. Donc, pays d'Afrique. Épouse. Maman, 5 000 francs. Batata 20 000 francs. Ouais, épouse. Batata 20 000 francs. Voilà. Tandis que Maman Foster, talaka pendo koli susu. Ma Foster, regarde pasteur. Kola lobi il faut. Alobi boye. Ndenge papa qui soloke la sala qui toujours lutatanama. Na papa Simo Kimbangu. Ndenge pe mama azalaka lutatanama na tata na ye. Ezande boye. Olandi? Kolanda kama sana wana te. Kolanda papa Simo Kimbangu asengi na papa kisolokele la tikala. Tango bandeko kende na kimbiala. Alobi ngapela ko tikala te. Ma Julien. Tayo. Allez, totalement. Ma Julien ne peut pas. Totalement. Bon, l'isolo moko na landiao. Na yambana no mama. Dis ya pe 5 000 francs maman. Oui. L'isolo moko na landiao. Mususu. Pesa na ya pesa na compte batata. Mais bite ça. Sikoyo. Na yoki na ngako yo. Mama Pierre. Banko se mfale na pesa. Ngana yoki na nga. Malembe na yebisi nzambe. Eza pe mabete. 5 000 francs. Eza mabete. Mwana maele yo. Ba mama 5 000 francs yo mama leka. Yo leka na. Mwana maele siko. Batata 10 000 ba mama 10 000. Mwana wasa. Mwana maele akawoli bo. Bon. Ba mama 2 000. À peu près. À peu près maman, à peu près. 50 $, 100 $. Je vais tata za tata. 50 $, 100 $. Yamba tata. Batata 5 000 francs CFA. Ouais, tu continues à Brazzaville. Batata 10 000 francs. Wana mayele. Wana mayele. Basekazomi. Ya bien. Yamitano mayele bagoyo. Badina nyonso ndenge bozosala boye. Banda lelo so pesinga mbo. Zambe akotika bilote. Banda lelo so please. No kambo tenga na bikatuka. Longa. Mama tikela biso mwana. Batata $10. Ono kombote. Olobani. Katuka. Na kuyamba ngote. Na kangi wana kanda kangi yango. Jusque le 25 mai. Na Noël nde na longoli kanda wa. Yo lingaka koyebisanga loba ya sika loba pe ya kala. Ozwaki chance te bapesa yo sango ya maleka kilobe na pokwa. Bayebisa kilote. Loba. Mwana batata musubi. Maman 5 000 francs. Voilà, et j'abongo. Moko. Yamba tata. Batata 5 $. Voilà. Yamba tata. Le lendo batata. Yamba tata. Batata 5 000 francs. Ouais. Non lendo nyonso. Yamba tata. Moko. Agobatama. Lobi. Ba mama ba comprena kite.
Papa Sambeli. Bato comptabilité, baboyi kokende. Banani ba mama. Batata $10. Ouais. Ngale ebisi honorable, attention. Nazomona kuna manevre bazolinga kosala kuna. Mais baba lula boye basala boye batata kaka. Baba lula boye basala boye batata kaka. Ah. Wanande esuka kiboni. Biye kosuka boni. Eba mama ebi polai. Biganya. Yango le kakia. Donc ba mama oya ganya kile batata ba. Ba mama lelo ezali ya motote. Ezali ya motote. Majoute ezali dona. Batata 2000 francs CFA. Voilà. Batata 3000 francs. Voilà. Majoute ezali dona. Soki opesi tongo. Tango kozonga na ndako okoyoka telefone na tindeli yo boy. Majoute $50 batata. Majoute oyo bozo. Mwana batata ya Brazzaville. Aïe, voilà batata. Voilà. Aïe. Azongine. Maman 500 francs CFA. Voilà, maman, félicitations. Na mone pameli. Milimo ya mabe. Olandi, tosili eka petit joueur. Batata 5000 francs. Ouais. Voilà. $50, $100. Tola bimbelekela. Maman d'Hervé, à mon temps, $50, $100. Comme kaku. Maman 10 000 francs. Ngangandambe paye $50, $100. Voilà. Batata 5 000 francs. Voilà. Pas misipe, wapi mbongo mama Hélène atindaki. Mama Hélène atindi mbongo te. Ya ba mama. Ozomona. Olandi. Okamisi mama Hélène akotinda combien? Bango ba mama leso bazwaki. Ba mama simba chako. Esi yobusani yao. Tato ya dama tu moli etala papa inspecteur ndenge zo seka kuna. Papa inspecteur. Ba mama 1000 francs CFA. Ouais. Mardi ezali ya motote ba mama mwana batata yo azoyane mwana batata. Mwana na biso. Yama mwana biso. O corriger biso mama. Yama mwana batata. Akoma nanu awa. O corriger. Oyebi te banda to bandi $50 mona nite. Ikomonana. Yamana ni mwana batata. Ikomonana. Ba mama $10. Oui. Hein? Você mérite ma fausée. Vous mettez en fausée. Vous changez. Honorable. Banda to bandi. $50 mon anité. Maman. Pas ya ba maman. Là pas ya batata. Yo mon $50. Maman ya kobima na $50. Et donc et somi journée mobimba na ba maman na batata. Kongo ya ba mama uzali wapi? Karibu. Kongo ya ba mama uzali wapi? Yewana. Karibu. Yewana yana nini Mikailo? Wana Mikailo kaya lelo. Ata na mona Mikailo po ba 10,000 za na kati wana. Bakate. Na $50 vraiment batata. Mama qui pas vite azela na nsuna sima kuna. Kaiko renforcer. 48,000. Nzambe alobaka lobi makolo ya nyoka na moto. Lelo ezali ya moto te kasi makolo ya nyoka ekomona na epai wapi? Muto weba. Yamba mama. Mususu bezo ya. Ba mama 2000 francs. Lelo ezali ya moto te. Ya moto te. Omona ba mama so basombi 3 filles à majoute na tongo ya ba tata 2 filles à majoute. Eza wana lokumu ya ba mama etambolo mokili mobimba. Soki basombi soki. Eza conditionnel on zolo baba.
Attendez, mardi. Et bon, mardi, ekeye. Mardi, ezalaka ya biso. Vous êtes intimidé, votre tête, Bon, maintenant 5 000. Bon. Noko. Intimidation. Nalingi na dévoiler. Bimbelekela ya tongo. Malembe, pole. Tongo ya mardi ya lelo. Pole. Ozaka mayele te parle. Dernier mardi. Ya mois de mars. Na bondeli yo pardon. 2026. Le 2 avril réseau ya. Moto abimi liboso kasi amati classe te. Ba maman. 36 700. Batata. Oli babete. 41 000. T'as tiré le micro. Yemana éliminé. Le banana ba maman éliminé. Noko. Pas de ni nazo comme un kilo. Élimination wana yango pesa ki bolimo papa mama mukolo yenga. Wa Afrique tango basimbi bango ai. Babosani ke balongi. Ils ont quand des grands observateurs, à mon aki makamunyo sur dimanche. Au monde. Bon, c'est quoi le tadi? Makambo. C'est quoi le tadi de moi? Tata bagani na 6 000 francs. Olani. Bandeko. Maman n'alelaki. Maman n'alelaki. Si Mardieta ya motote. Maman ye. Yokasi. Maman ye. Tala maman ebele babango. Bazangi 6 000 francs. Bazangi 6 000 francs. Noko alembi pour 6 000 francs. Voilà Gazaï. Kolo. Fumu jamais. Maman. 6 000. Maman. Ngai moko ni. Yo moko loba. Noko kasi njabe aloba. Eza périmé. Eza périmé. Maman. Noko 5 000 francs congolais. Voilà. Maman 10 000 francs. Ça fait que 5 000 francs. Non, c'est un 6 000. Jamais. Maman Tobi m'a pardon. Maman 1000 francs. Bon. Donc, ma maman va gagner la divers. Félicitations. Ma maman va gagner la divers. Tata. Allons, là, on est. Ma maman 5 000. La dernière minute, tata a marqué bi. Donc, papa, au monde n'est pas catalien. Non, le dit que papa tata. Et là, on a 6 000 francs. Ma maman va gagner le divers. On a dit Noko. Maman, on a dit la Mikombo dans le Maraboy. Moto wana soki boyebi ete ntango na voyage atikala ndenge kaka nsima atambulaka ne mbangu te tolekisa ye liboso lokola atambulaka ne mbangu te tokoleka ye kaka yo mokolo wana sikoyo bolanda nyonso ya komaki oyo je batata bajouer nde yango donc lobi plein lelo lisusu tokosala plein lobi mercredi mpeso bopati tobotoli fumu elingi koloba te bamama lokola balekaki liboso malembe batata baya mbangu c'est trop tard bamama basi ezambe bongo te eza bongo te nyonso boyebi ke batata bapolaka na bango tosala na biso bolembo ata nde tokoganye na biso kaka olande 6 000 papa etoka alobi mwa tolunga ekawukaka te
ata 6000 kasi baganye kaka na madirigant ale nzembo tati yango lokola batata we oyo ezali deuxième jour ya botongi libanga ya kolakisa libanga ya makasi epai ya batata oyo ezali deuxième jour lobi ezalaki bongo lelo mpe ezali bongo ndenge nini ezali ndenge mosusu lobi ezalaki bongo lelo mpe ezali bongo bamama bozali toujours bainvite mpo libanga ntango mosusu bamama bazala na réseau balobi oyo azoya mokolo ya jeudi ezali tata oyo asimbi likolo pese lokola tata wana oyo asimbi likolo pese azoya yango wana bamama bazala na bareserve bamama bozala mayele ya solo bamama bamama mpe bazala mayele balobi likambo te lokola batata pamba te oyo azoya azali tata oyo asimbi likolo pese ntango ayaki na mokili molili esilaki mwinda neye voilà alors bamama balobi biso tokotikala nsima te tozali invité mpo tokende omona ebakatana ya likambo oyo esalemi kati na mokili ekozala mokolo ya jeudi le 2 avril wana mwina ya munene ekuta na Lumumbasi eyi na mboka RDC mpo na bokoti na kamba Yerusalemi yango wana bamama balobi biso tozali invité il faut tomona esika tata molemo santu akozonga na esika oyo akelaka batata mpe akelaka mpe bamama yango wana mokolo ya lelo le 31 mars mois de mars ekeye nani amemi yango na victoire batata bakei na mois de mars mpe bafungoli nzela mpo na mois d'avril te ekozala peut-être lobi mpe na pokwa ya lelo bamama towelela ata na pokwa bamama toganye na pokwa towelela totala na pokwa nani akoganye koganye na pokwa eza lokumu pamba te ntango tokoyokaka mabomami ya tata molimo santu ya se tosengela moto nyonso oyo alokoti truse yaka kotikela biso truse lelo tondimi teke batata
Yasuka Tusa Munazola Kwangeyese Yekwa mwana ngatata mwanda wavelela mfumo tufukamane vutula funda da matondo ye matondo kwa bendo batatu bandongo muna mana malukwama kutuvangilanga mnatangu za ontono mautuvutudila matondo beno lekutubandili tulundi di munafuko wa mvimba munazola nkenda zontu zulwakila muntemo wao tutambu dilongo lituge munankami katanzamba vako ni tunkuta munamwini ya mvimba salukeni pika ntungulu kimonekeni mulombela twena mnantangu za ontono mwana ana tutambudilanga luyimisa kadibu biyiminista vanga buna busundidi tangu yefoeni mpasta kota unabisaru bina bikuba mane nkinzi memenene mina yetu tutakota muna mwade d'avril muna dibunde njaza mwanda velela nkinzi mia onso mitadidi miza ya Yerusalemu kuba manuzinda yetu mfumu bonso na tulombele dio kuba menete tuza onso takala muna luvuvamo lukutu yikama pasivu biguku biba onso bikondo lobetela byakala napi lwakindisa enitu zetu muna pete kuna sadidi lukututanina kwa nkangu na mnanzila utakota vaika luvuva mutulombele tudiati langa babwingi muna bisengo bikondo lomeso beno intanini kwa baba kone batuadi singi pe bantu kakabena lubavana nga ntona yezai bantu lampeko babingi bana badiati langa muna malu wakindisa nitu zao mpasi vondwaku zao za kala za luvuvamu dika katutalomba twakala bana bankutumawe yentima na lunde kadibu tutamonovo silu eno sila zao zifina mani mulungana kansi enkembo menza miyokele beno lukutusadisa mpasi vonkembo menza katutadimyoko biguku bikondo lobetela bimbevo luvempola bana bakwiki dimuna beno konso tulomba lukutuzibudila mpasivo twakala muna luvuva mana mala kutusanina luvuva mulanza ya mvimba twatambula lo elumbukia unu kia hontu tulena mokumela kututanina unazola kwangese mwana tata mwanda wavelela amen tuende nukiambote Thank you.
Rachid. Tel a été le thème du message délivré par les conseillers directs du chef spirituel Papa André Benzakiangani, qui a donc présidé le culte de ce 31 mars 2026 au Batata Peba Mama. Vous allez qui est belé Kolanda Biso au Mokolo Mwalelo na Tongo alors ya Mokolo Mwalelo Bambate to ebiete Biso Banso toko zonga lisoso na pokwa pour na rencontre ya Biso Bilenge jeunesse au esengeliete et bénéficier na encadrement moko ya malamu Bambate c'est cette jeunesse ondé et kwasire bongo à venir il y a non seulement l'Ingomba kasi ya mokili de part et d'autre partout oyo tozali. Alors pour les prédicateurs de ce jour ezaki bongo monsieur Awango Aris Kolanda Kibongo Mate ya Oye a Teaki tout au début ezalaki bongo tiré na 3 livres il y a les Bosezaki Exode 21 à 17 12 préceptes de l'église et puis Romains 13 8 à 10 ndenge to communiquer bongo les thèmes du message ya Papa André Benzakiangani tulandi na bokebi nyonso ndenge maimasili koleka otongo ya mokolo mwalelo. On se prépare jusque-là alors pour les festivités du 2 avril. Membre ya MSSK et si Bamati et Belé et nous chouchoupé Bali Nanzela pour nous combattre alors pour ces festivités où ils allaient marquer alors les retours triomphal de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbanguisme, ici à son village natal, Kamba, aujourd'hui, qui est le berceau du kimbanguisme. Matondo mingi na bino banso oyo bolanda kibiso, to pesipe matondo mingi na équipe technique, nyonso oyo et sungi biso na monoko na ngai Dekasi Dialongana encore une fois de plus, to tombele bino mardi malamu pe botikala toujours branché sur les ondes de la Presqu'île Kamba officielle.